ya diama Gisele Umba Kolina ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Diamant Noir TV. Votre simple servante Gisele Umba bien sûr. Les lots tozana lisolo moko oboyebi ke tozo luka toye baba vérité. Ndenge concert ya héritier betakité bomona ki nazaki na ba combattant na tuni ba question et puis toyamba ki batoni stoka ko yamba. Les lots tozui tokuta na sapeur. Diamant Noir ko luka dans sa ka musande na sala ka sapeur a expliqué biso avi na ye ndenge concert e betakité. Waterloo bien sûr. Bonjour Waterloo. Bonjour Diamant Noir. Yaza sapeur un mukondi ya Italie. Concert ebeta été héritier. Yo pona yo lobini. Bon, concert ebeta été ngapela landaka. Ndenge batutu ba Hollanda. Bino to ba jeunesse boyi ba mais ngane na landi ba combattant ba boyi concert ebeta na poto. Mais ba lobi on pona héritier te pona ba misé tout lelo pété. Kala ba loba ngo de akala. Net nga una buna nga déjà na ndimité que non. Concert na poto tout maso na ngebeta malisu na ndimité. Oui, bien sûr, on a une question parce que tu as une polémique pe salami na bino non déjà na monaki Ingrid Kabongo la sainte ma copine de dedans on a pena privé asaki mission na yo ngana landa ki mission na et puis tuna ki question moko oyo to monaki mutu mso alata ki veste na donc ngaso na yo tuna pona ba combattre na tuna nu poni ni yo poza na ngopo mutu sala ta kyango mais yo osomi on a sol ton des andini nga Ingrid Kabongo ayebi en asomba parce que la selle onga na ba journaliste abasi na benga ye biye na mibali noli parce que nga soza respecté te na obengo te donc soza respecté te na obengo te pour na yebi place na fingelo te pour sapat na nga pamba 750 €. Donc na yebi na fingelo te donc c'est même pas la peine. C'est même pas la peine tout na zo téléphone na benga pour téléphone nga S8. Na yebi so ki donc na ma place na oche okututé donc na benga Ingrid Kabongo na bengi noli ayebi ke na sombi yango 2 semaines ilandani espace à 2 semaines. Ils ont combien pour tout tiki no mamba combattant ils a parenthèse 3100 €, 3080 quelques donc ça marque 20 quelques centimes pour comme 3 donc en tout cas 6200 tout le bagarre. Donc il a dit 6000 6000 te so na minati 6000 d'autres na kosi oh 3100 ou 3100 6000 so na homo chana ba o yaka nzoto na ngati ça veut dire beti mele no lobela des blousons miko no lobela des blousons mais so na homo kota na ba téléphone Samsung 806 €. Na mon kota na ba bot na mon kota na patala disguared na ba senti na ba senti na ba patala disguared na ba donc comment tu na ba tam sur ba 9000. Merci, mais tu es vraiment vite fait pour te gâter et bakarande à vie naé pour na ba combattant olobini li kamni ko ebisa conseil moko pesa ba combattant conseil moko pesa ba musicien olobani tini na mrambondeli pour na ba musicien nga tant que collègue na bino artiste nga perso a pexim so ke o ba no délirer souté so to l'équipe ba combattant la makasi to gagner ba ngo so bango l'équipe so na makasi ba gagner biso ce que le ba combattant ba bundela mboka lo nga ko pona ngo wana bango ba bundela nga donc babe masombo na odombo ba bundela nga na ba boketu na c'est les uno les gars chanter ba bundela nga oh long la moi lunette ba mon je suis timide trop mais na gravité pour être comme moi information pe ça bango Diamant Noir asengio so ko longola moi et ça moi plaisir pour na Diamant Noir. Merci pour na Diamant Noir. Mais vous avez beau garde, c'est bon là, continuez là. Donc vous n'avez pas la tout bien été. Vous n'avez pas non non la bangote. OK, continuez là. Donc parce que Babé Masombo na Odombo na c'est les unes na ba bango tout le combattant wana ba bundela nga pour ce qui le lo Congo bongi nga na ko sa ba faire kuna net vie scram wala osala ndenge papi cholundula zo sala. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Carlo Pinatelli, Janis Kam, tout le monde. À Salaka. C'est-à-dire, Baobundela, ce qu'on va miser, Baobundela, Peke, ce qu'on va bétiter. Boli a peine de Nisko, Mboke, Sengi Bongo. Ce qu'on va appeler ma cassité, il y a un contre les combattants. Au Sanin. Au Tchandit. Parce que
ba bunde la Congo net nga na takutu na ko pendant nga concert a mutu tepo na nga makasi wana te mais opinion na nga na okena nga concert te tant que Congo est souffrir na okena nga te pour na nga combattant mobo ya obunda te mais combattant mobo na lingi la ngo abul ke Congo wana tisuka filme mais bato nzama pesi ba makasi neti ba combattant wana penza baza pe na makasi wana courage basé belé bobundela mboka malamu donc nga pe na za encourager bino mais na contribuer à pe na ba quelque chose pour na ba combattant mais na kolo bana te na pesa ka wapi parce que na za muto na bi ke bobundela mboka. Mais répondre na question na nga pour na ba combattant mais pour ba musicien conseil nini opesi bango yoza grand sapeur oza muto sala pe art na yo oteka pe bilamba na yebi kiza bon pour na tala kiango déjà mais européen ça peut ba musicien conseil ndi na pesa nga conseil ke baboyi babo na bango bato babo na bango ngate diamant noir te héritier scram te mutu te ba combattant babo na bango lo ango eza bongo donc neti nga na lingana nga muziki mais no kende nini babo na bango oyo katana to oyo katana 6 000 €. Oh kasi ndenge ya boy kasi mutusu na vie na ye po omoni oyo OK 3 mois na musala po 3 000 nango ka po za watelom to mo nango facile mais na batu normal o ba futo 1 000 € janvier na février 1 000 € na mars 1 000 € o ba si susu na 100 € likolo 3 mois na futa couranté atu fa na pas maman bino futa couranté maité et bongo ata non ça veut dire comment on connaît. Mais pour tout comme on a vu sur la souka vraiment il y a émission tout ça qui est vite fait kaka ndenge zalaka mais tonga tout le bas ceux qui yo osomba bilamba ya ba prix oyo et bateau bazana bango ba mbongo te o ba ebi bazana ngote ba gagnera ba 1 000 € ndo lobby donc ba koki koya na kati ya sapte te atana 1 € ngakutu sapata 1 € mais abozuna bozu sape abozuna bozu ponga pe ba o pe bazwa pe bozu ko lekanga ba joueur ba lekinga na mbongo na ba mise ba lekinga na mbongo ba somba pe plus que nga. Mais ce qu'on a ngate que yo mise wana to joueur ana lekanga pourquoi nga pe na agent nga pe na forcer nga na forcer nga pe na no jeune akata ina mte so be oye nga pe na ye bongo nga na nde na comme na commune na mille misité so pe so ngi forme moko boya 100 000 € pe na koti pe ka nga pe ne bokota pe ka ko lukati bongo to akotika mtu na mokili. OK mais osala nini kasi question na nga penda sukeza osala nini putangela nga kombo ya sapeur oyo yebi aza penda ya makasi lokola yo yepala ta lokola yo osala nanu nini pona osomba bilamba cher fosa eloko mo bosala ni. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc tous les sapeurs azala nangate baza ba sapeur nangate. Donc tant oza nangate oza nangate. Tant oza nangate oza nangate. Donc tant oza nanga parce que celui qui est avec moi azananga donc ça veut dire ba sapeur en sozanga te ça veut dire ola tarabiente o yananga ndeni motangi te wa notangi te kombonga na tuni mutu moko sapeur oyo bika zape makasi kwa yo bango balinga ba collègue nanga ba ngaba ba sapeur so bi jadis kama makasi sapeur moi te nga sapeur te ba bourgeois ba collègue nanga tu ba bourgeois ngande na ebisa bon que na bourgeois mais loka batu lokola batu ba componente que bourgeoisie ça peut qui s'appelle c'est-à-dire nati bourgeoisie hein mais ce qui na que dans communauté congolaise comme il s'appelle mais na tiboy bongo le connu là ça qui s'appelle est-ce que il donne là qui s'appelle donc pour na biso qui s'appelle ça c'est abiso pour na biso congolais so la ti luxe ça s'appelle ce que héritier Skamada s'appelle Janice Kram Carlo ils ont beaucoup je peux pas citer un Mamabe tu vois je peux pas citer un mais na ba Yuma tous les Yuma azara Yuma o tikala Yuma mon essuyer abimisi mon asomi des blousons ayo po ayama tumbata aye que non yo benga batu ba Yuma nga asomi ko lega yo les arabongo donc c'est ça watelo mon Italie vit dans son époque mukolope op bolinga la nga boule bolinga pe ka boule mais tango olinga boule yo ba ke nga bunda na moyi na butu tam no la wana nga place nga ke na nyoko ma tana ko pima matata. Merci Waterloo Mokonzi à Italie mbote ka mingi po to ceux qui ça vraiment émission na biso. Venanga Willis Kram makambo le Gaulois président Ignace Kaniki na otiko jamais les le na Ignace Kaniki journée na on a maître Tigbo
Michel Lutumba, les barons. Tani na Kenabino, ma petit frère. Boluka misala. Boluka misala. Boluka. Oh, a combiné sabo. 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 Mouinda Zu Valère. Mouinda Zu Valère. Moni, hein. Double blason. Bientôt chante. Janis Kram, Carlo Pinatelli, ba chaize obetama. Parce que bon on a parié ngo kenon, ah ba to ba renyande ba jeune ngo bango ye ta ba yimba bango, ba somba blamba cher, c'est titre maya, motema Janis Kram, c'est titre mania, motema Janis Kram. Au moins tu veux ça, Janis Kram marié, Carlo Pinatelli bientôt là, Héritier Kram, motema Christelle Kloubali, Belinda da Costa, tala mokunde tambola, petit nangai Simplice, Jenny, na Lyon, 6-1, prêt à Kamoko. Merci Corneille Makani à Lyon et Ingrid Kabongo, vraiment merci beaucoup. Bolanda qui s'appelle APC à Vinae pour un concert et bétité. Je vous dis. Masananga Gigot Mwanakoba. Gigot Mwanakoba. Gigot Mwanakoba. Et je vous dis à très bientôt. Restez toujours branchés sur Diamant Noir TV avec votre simple servante Gisèle Oumba, bien sûr. Et à très bientôt. Ciao. Ya Diamant, Gisèle Oumba, Colina ya Diamant, Gisèle Oumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant Noir.